Na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo santu. Bonjour, bonsoir, mbote na bandeko banso bisika nyonso ete boko tala video oyo. Ezali yanga ya bino ndeko Jado Wansonga Dikazaya Mozart. Lelo tozali kosala video oyo pamba te ezali première video na biso ndenge tosala kolaka. Na video tosalaki liboso tobengi oyo première video pamba te oyo ezali nde esika tobandi pena kolobela Papa Simon Kimbangu. Wana ezalaki introduction pona ko expliquer na bandeko ete nini tokomanda kosala chaque semaine. Donc bo wanda kolanda video oyo na lingala pe tokosala ya anglais pona ko permettre na bayeba oyo soyez ko anglais te ba lingala te pardon ba ko comprendre pour tozali na ba génération et bazali kokola esengeli bayeba histoire. Alors première vidéo na biso lelo to démarrer yango to lakaki to kondo sala pas plus ou moins 20 minutes. Alors tout démarrer histoire absolue lelo na makambotali centenaire ya Papa Simon Kimbangu. Le 6 avril 2021 nous avons eu 100 ans. Alors toujours le bela Papa Simon Kimbangu. Ndenge bosili komona na titre émission absolue lelo to bengi yango. Titre émission d'abord ezali Bonzambe ya Kimbangu. Ezali Bonzambe ya Kimbangu. Mais première partie na biso ya vidéo to bengi yango existence ya Papa Simon Kimbangu avant Papa Simon Kimbangu. Ce qui n'a bengi yango bongo na tina ete avant Papa Simon Kimbangu ye moko to bengi Mvuluzi Kimbangu azala matériellement boye to yeba nini ezalaka avant ye aya na mokili. Alors pour nous même biso penza na sima awa tozongi na royaume Congo. Tozongi penza na royaume Congo na bakoko na biso awa tozongi bela ba 1400 donc royaume tant de sika royaume Congo e banda pour na ko comprendre penza esika nini Kimbangu auta. Alors na ndenge dolobeli makambo tozo bimisa ezali nyoso documenté. Faut ko préciser les kambona na solo bakaka inventé ezali documenté to tangango na ba livre o nyoso ezali na besoin ya ba preuve to ko pesa pour toujours la tante l'unité de tsaka ba preuve boye donc faut batu ba yeba ke ba preuve ezali ta ko bimisa on nyoso za boye te pamba te vidéo no ça limité na temps mokie to lingi to garder batu bazala intéressé na kolanda yango mais ba preuve ezali ko komona na inbox na Facebook na ngai ko komona tout ça commentaire na YouTube opesi to routine de ba preuve esika nini ko ba preuve nyonso donc nyonso ezali. Alors tout ndenge na lobi lelo to bandi na royaume Congo. Na royaume Congo kuno komona na royaume Congo ezaki constitué na 3 pays majeurs: RDC, Angola, na Congo Brazzaville. Donc kuna ndo komona les 3 pays majeurs on ezali ko faire ezali composé ezali constitué royaume Congo. Alors selon histoire ndenge ezali omona ezali aussi na ba pays mike neti mona ba Gabon pe bazalaki une des parties on bazalaki na kati ya royaume Congo. Mais eloko ni ezalaki na royaume Congo kuna ezali na pratique moko bakoko na biso babandaka kosala po na tango kala ndenge toyebi yango lelo na mokili ya lelo tokoma kokufa ba jeune omona un jeune akufi na 18 ans 19 ans donc pa bakoko na tango wana ezalaki kamoka munene pe ya bobangi na tina ete komona moto akufi jeune. Alors les osenga bankumu il faut ba vanda ba poani ba to bakufa jeune pona tango wana moto faut kufa okoma mukolo okufi. Alors kutu le kambone ezalaki plus pire ce qui mama boti mwana bébé akufi. Alors pour na bango na croyance wana mwana okufa bébé te ba imperfection o ezalaki ke mwana botami o ya mort né ezalaki te. Alors ce qui mwana botami akufi ba koko na biso ba bandaka ko benga Kimbangu.
donc bakoloba kimbangu fula mwana. Et bana wana ba morni wana babandaka ko zonga na bomoi donc ko ressusciter donc kimbangu ba waza ko sala appel baza ko zongisa bana en vie. Donc toujours le bela kimbangu matériellement et physiquement azalaki na noté mais ba koko na biso esi ba yeba ki kombo ya kimbangu. Donc pona bango ndenge na tana biso lelo soki muta so sambela so benga pouvoir ya molimo santo poto yebi molimo santo Saint-Esprit azali agent exécutif ya Nzambe. Donc nguya na yende salaka bokomona nguya ya molimo santo yango kitelaka Yesu na forme ya ndeke be kolombe kitelaka Yesu pour abanda tanga za ko baptême na yiwana abanda musala na ye. Alors on a ba koko na biso bango nguya wana Esprit Saint bango ba yebaka ngo na appellation ya kimbangu. Donc soki ba koko na biso bazobelela kimbangu fula mwana, c'est-à-dire donc molimo ya Nzambe ebzongisa mwana en vie. Donc bozolandanga molimo ya Nzambe zongisa mwana wana na bomoi. Donc pona bango Esprit Saint molimo santu bayebaka ngo na kombo ya kimbangu. Bayebaka te ko molimo santu oni po bango premièrement bazako bazaki ko croire na Nzambe ya mpungu. Donc les dieux créateurs. Alors nguya ya Dieu créateur wana pour agir et réagir katina bango et agir et ça la bana bazon en vie il va pas bela kimbangu. Et chose étonnante ko mona kaka na royaume Congo na région bazako benga Mont Kimbangu. Bon selon ndenge ba ndele ba komina Mont Kimbangu mais ezali Mont Kimbangu région moko boy ezaki constitué na 5 rivières. Or na ba koko na biso région place ba rivière ezalaki considéré comme passage ya monde spirituel donc monde ya ba wei place ba wei bazala na monde na biso. Alors tout kanisa nanu kimbangu matériellement physiquement il n'existait pas mais région na déjà ezalaki na kombo ya Mont Kimbangu. Et ba koko na biso bazalaki ko belela nguya ya Nzambe. Donc surtout le bien en français le bazako benga Esprit Saint bango bazako benga ngo kimbangu. Et il ba bébé bazalaki ko zonga en vie. Pour nous expliquer na tango kala bana bakokaki kokufa te botami kokufi il faut za la vie parce que oyena mokili kokufa te. Donc bakobelela nguya ya molimo santu na appellation ya non na kimbangu et ko ressusciter bana. Donc à tout le monde déjà le nom kimbangu n'existait même pas avant kimbangu azala na mokili. Azala mokili na biso ya bawei ya mokili na biso ya ba mortel donc matériel physiquement azala kimbangu existait déjà kombo oyo ezali. Donc ndenge komona kaka vous comprendre ilo na la kisa kimbangu otozo kumisa lelo centenaire na yezoya. Donc depuis bazako sala kombo na les premiers moutons ko botama na kombo kimbangu oyo azali otozo koma tso benga mvulezo kimbangu pe muta joie audacité te ya kopesa mwana kombo kimbangu. Kaka nde na 1887 tango papa Simon Kimbangu aye na mokili azui kombo wana ezalaki tozongi sous na sima ndenge na lobi bokomona ki avant même existence ya kimbangu tozalaki na prophétesse na biso mama Kimpavita. Mama Kimpavita azalaka na mwana na mokongo. Tango azakotambola mwana bébé. Tango azosala ministère na ye, atotelemela ba portugais ou bayaki na fausseté, bayaki na religion na bango na ndenge ya mabe. Alors bandi ko corriger bango que non, Yesu o bino bolobaka azalaki moyindo. Yesu ba prophète o bino bolobelaka bazalaki bayindo. Aloba lisusu alobi Bethlehem ezalaki awa na mbanza nkongo. Alors tango bazwaka ye donc dans mbango nazotala tango bazwaka ye pona boma ye batumbaka mama Kimpavita vivant azalaka vivant tango bazotumba ye et batumbaka ye na mwana wana azalaka na mokongo. Alors na kotumba tango batumba ye alobaka alobi ngata botumbi ngai nzoto yo ekokufa na ngo botumbi na bonga mais molimo na nga bokoka ngo te. Donc en bref malobaka mwana oyo bozutumba kimbangu akozonga. Donc bozomona déjà avant kimbangu ya lisusu na 1887 na 1700 et kimbangu bébé wana zalaki déjà. Kimbangu bébé wana zalaki.
et maman qui m'a vite à l'objet que à cause on a les sous donc beaucoup cocaïté et tant que abanda kozika pigeon donc forme en ndeke et bimaka na mwana ne kima en direction ya Congo RDC balandango bameka ko poursuivre ngo bakanga yango ndongo toyebi mais bakokate et kima en direction RDC nde na prophétie ya maman qui m'a vite avec kimbanga koya Angola bokolandela likambo musika nde papa Simon Kimbangu aya donc bozom toujours tozana na papa Simon Kimbangu avant abotam donc tokolobela pe mbota manenteti aye ko bima na mokili donc en bref na vidéo na biso lelo ce que tu comprendre le ko kanga le nom Kimbangu bakoko na biso babanda ko benga yango comme appellation ya Saint-Esprit bayebaki Saint-Esprit te bayebaki Molimo Santo te donc bayebaki yango Kimbangu donc ce qui bébé a koufi a Kimbangu fula mwana Kimbangu ressuscite la femme Kimbangu ressuscite mwana mwana la muki ba bébé ba mort ne bazako la muka donc nguya ya nzambe oh lelo ba chrétien to ba bengi Molimo Santo Saint-Esprit agent exécutif de Dieu bango bakoko na biso na mbanza kongo bayeba ngo na kombo ya Kimbangu ye fula mwana bazo benga Kimbangu et le mont Kimbangu obo moni pesa lobi région wana ezaka région moko mystérieux ba nganga nzambe à l'époque ce qui problème ezali bazo ko solution te pa bandaka ko kende ko sambela na région wana na ba montagne wana ba ke ko kota na timwa beko ba ke ko sambela ko donc ko zala en contact na nzambe pratique wana e uta na bakoko na biso okomona na mokili na biso ya lelo tozala mama moko ya coréenne na histoire kimbangisme bokomona madame Kim mama wana pe akotaka ba prière akendaka na ba montagne ko sala ba prière ko luka nzambe azako luka place nini kolo Yesu akoyela deuxième venue na ye wana eza makambo nde toujours loba to ndo ya moko koyeba en détail kuna tanga salaka ba prière amonaka mutu mwindu abimela kai oh na bakoko na biso tango banda ko sala prière na mont Kimbangu na ba montagne wana mutu mwindu abandaka ko bimela bango o abandaka ko pesa bango guide donc ceux ba koti ba se concentrer na ba prière au mona mutu mwindu abimeli bango a guider bango a pesi bango biloko balengi madame Kim wana mama na coréenne pe tanga kotaka ba prière alingaka yeba Yesu akuyela nzi akuya wapi ba oluka ba trouver deuxième venue na ye amonaka mutu mwindu abimaka na lisuna bomona mutu mwindu wana ememaka tina Kinshasa tina nkamba mais tokoma kuna na mikolo zali koya ndenge tolobi centenaire eza ane mobimba totondo ya malema mais lelo tolinga to focaliser penza na likambo tolobi ke existence ya Simon Kimbangu ya papa Simon Kimbangu avant Kimbangu physiquement boy donc bakoko na biso bazaka déjà na connaissance ya kombo moko Kimbangu qui avait ezaki na nguya donc soko beleli kombo wana mona la muki bébé sera boté pour belle les combos na mona la muki et to mituna pourquoi région me va repasser en région combo donc mon région mon Kimbangu une région mystérieuse c'est ça na 5 rivières ezara kuna to yeba koko na so ba benga Kimbangu et le biso to célébrer centenaire à Kimbangu o ayi asali makambu donc ya makasi na mokili mais tout le monde te comprend presque déjà na 13 minutes de vidéo to suka boy vidéo ko landa semaine prochaine pour le bela suko Kimbangu a confirmé existence na ye avant azala na mokili to ko le bela Kimbangu yemo a confirmé existence na ye donc avant a confirmé existence na ye avant azala boy voilà to ko le bela na vidéo prochaine pour te linto sangsate donc lelo je bolandi to comprendre loko to yekoni lelo ndenge to lakaki et ko sala likambo moko to boko ko en détail belé to focaliser kaka na loko to lobi lelo le nom Kimbangu avait déjà existé avant même l'arrivée de Kimbangu lui-même en personne donc kombo ya Kimbangu ezalaka déjà yebanaka na bakoko na biso avant Kimbangu azala na biso na mokili donc ceux qui balobi Kimbangu fula mwana zala ko ressusciter na boy ko continuer ko la répétition malobarangai mais ba o ba comprendre les lingala te bon landa na vidéo en anglais to ko meka ko expliquer mo malé en anglais pour na bande ko anglais pour comprendre donc ezala ki ya bino bongo ndeko Wantsonga Jado Mozart di Kazaya na kati ya mboka Londres musicien de la Faki
ya papa Simon Kimbangu kiangani mvuluzi na biso Kimbangu. Donc tout ça toujours pour na centenaire mood to bien on mode centenaire. Donc ti toujours comme maintenant il faut ça kende. Donc on sort la vidéo au sepeli nango partager bande comme chose balanda bande ko diaspora partout il faut balanda pour mingi ba yebi histoire te mingi penza ba yebi histoire te au moins na vandi ba yebi ta histoire mboka na été histoire Kimbangu été mais ba étranger belé ba mindele ba yebi histoire Kimbangu on a pensé sur sujet mususu donc tout ce qui boye to 15 minutes comme promis as promised to 15 minutes dans Matondo ceux qui ba commentaire ezali pesi ba conseil ezali critique pe boté na inbox tout meki ko improve donc ça me ko améliorer tout ça ba professionnalité tout ça la kaka na cadre ya panza sango donc souci nde yango wana ezana to panza sango ya papa ya mvuluzi na biso mokili bayeba ke nzambe aza aya na kati ya Afrique na kati ya Congo azala na biso azalaka na biso mais biso nde tozolala tozoloba mingi balobaka bakombaki mbangisi balobaka te tozoloba donc loko toke nango lelo na l'accent mutu musabete désolé mais loko toke nango lelo kombo ya Kimbangu eyebana na banda kala na royaume Congo ba 1400 zo mata dango zo ya zaki pratiquement banda ko sala donc Kimbangu fula mwana moi bana bazali kozonga donc Saint-Esprit nguya ya Nzambe na bakoko na biso force de Dieu bayeba bango na kombo ya Kimbangu. Merci Matondo butu malamu journée malamu place sur Bogota lango Wanzonga dikazaya bye.